Parce que grand chanteuse Maraboye, bisoto zanae, na baninga bachangu, yo mamuke Maraboye, au fin aïe sur mon changu, muta bombe, yo mamuke muta bombe, sur muta bombe. Yango mona ba mise belé ba ko soutenir moi na yote, posa très impoli. Très impoli na biso na le bata français moi mabe mal éduqué ce qui mal na habité sur na lo bane mobali na yo azamona 49 moi na yo zo bete la tolo petit on a prince o même sa carrière na pour ba mise belé ba soutenir été na bi goûter sur na lo bane ni ya Mathieu Bosch avec né grandi na bachango ngo mani ke pas l'équipe sur le roté oui allez tengana la no bien na next CP la tazane ko mobali bala sekara moi ba biloko na tolo kwa sala moi cité sindia leki na niveau d'étude na nyonso chango zaka likolo tolani mwana mo ba benga so mamukie mamukie nani manike soki mamukie donc balandi il paraît-il a banalisé ma préférence locale qui est chango. Pour le lot, on a 4 points cardinaux. Nous on a 4 districts. Nous on a Moamba, Lukunga, Funa, Changu comme ma préférence locale. Mais non, l'homme verbe facile, professeur Tournesol, comment Mamouké Moroboye a banalisé la beauté fatale à Changu, a banalisé la valeur absolue à Changu. Il faut répondre pour nous se arrêter à traiter. Yango monaki ti ba connecter pepa na yo po bengai tito speaker na nous to pesa na nous moi message pour to corriger moi muke to zong sepena na place pour adhérer pour fallait pas à côté ma solo secteur au chang pour prévenir un petit rappel et ça ira bien lelo ye moi na muke azo oser on a beauté fatalité aza ana beauté fatalité aza premium té Azapé na niveau moya Gabo chose très élevé té aza mutumo boye ana problème manquement lilé ataka so ba plan ataka so ba plan donc a osé a banaliser là où au moni lelo tous on artiste belé toi ba médecin belé ba ça toujours na secteur a Changu lelo so ba ganga ba Willy Musheni balaga bana ba Changu lelo so ba kumisaka ba lo ba Eric Mandala balaga bana Changu voilà kanda manike to ana kanda na yona ina ebisa eboye tellement mona za fanfaron pour na kofinga azo na désir na nga de près na ba tout tantôt ba opportunité ba Hollande émission ba ebisa e mobali kaso abet la ratolo kaza saka mwana njili mobali abet la ratolo azaka mwana njili bali nani babi andonga pe a sonam o abotela e mwana wana azamana njili na quartier neuf donc dans l'ensemble yes que tant on a banalisé là où ba pesa e mwana pour tantôt aller na prom nanu ya robota tantôt grâce à mobile ne wana babi andonga pesa moi na ma banaliser sous secteur ango donc quelque part na éviter soit na prom à Gaboche biaza ici pater biaza ma kafuniari biaza na éviter na ko décortiquer ndenge tantôt ça ka sorcière c'est ça pour to attendre surtout consulter ba dictionnaire donc tu comprends que na ba bombe wana à continuer à futur et c'est raison mais n'a continue la préférence locale il y a Changu à l'enterrer pour du bon en plus à ça sous théâtre de chez nous on a ça la raté pognon sur la théâtre traité soit on a posé ça la art dramatique mamoukier vous comprenez donc il faut au salaire théâtre on a nous critiquer à batu mususu pour respecter ba ça la art dramatique ba lora besobe ba ça yo so adhérer à tout le système donc ça la sorcière. Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bateau Banina Rapena Love quoi, bateau Love et tout ça, bateau Love et Yokanilaka. Rendez-vous mon le 17. Père au sucré, Villa, Lieusaint. France, mon rendez-vous à Mouro le 17 février à Lieusaint. Comme vous le savez bien, la salle 4 Fikwa. À 1 rue René Mailleur. Avec ce Boudino Soleil Wang. Sokoko boma soleil, tikela ya noirité. Sokoko boma le roi, tikela ye de wotana. Donc venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Robi Nagada Sabomé, voilà. Faites tes hommes, mon corps, et Olingaïa, Alinaïa, Salila et Gaza, la jour, l'amour. Vous êtes béni.
génération confondue, rendez-vous à ne pas manquer, tout c'est là. Le 17 février. Babi dans la danse du moment, Bombé. Allez, Bombé. Petit Kaboya Bologa kilo à Paris, charge. Le ticket là, mon maïs. Donc, c'est un Valentin qui toque. Nous savons pas comment on a beaucoup. Banama et tout va vous avoir. Barama, Neza, Kaka. Tous les mamas bass, Barozala, Bajoni. Neza, Avatar, Rosala, Equalanga, Rosala. Dédé Just, Rosala, Bamotu, Rosala. Donc, Oya est belé. Et puis, il est passé Nyanga, Rosala. On est ensemble. Baléro. Maman. Odile sairi milelo na le rwanza la tikanga na mawala ngamoko luro n'espèce na lelaka Alain Yoka Quadra. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Néo Tam Tam, Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbalamoko pe oziangoza mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon pona bato oyo bonibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na Katakin c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Ya mibale
Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse autotili bino. Maxi Bio Café et pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission. PC La Plus Plus, toujours présenté par Mathieu Boncher. 001, Mathieu Boncher, char de la jeunesse congolaise. On est à plein Tchangou parce que Bana Tchangou, Benginga, Siligi Nanenga Rosaranate, Babi Mathieu Boncher, manqué Tchangou. Faut bazana droit, il faut baloba. Donc c'est le sujet qu'on va parler avec les profs tournesol Moroya Tchangou. Nerebo monitor ça l'émission. Derrière moi, immeuble Bafouidine Sony. Il y a grand prêtre Sélé Mvouama. Donc Nebo Moniwana vient à Sélé Mvouama. Na peso bambote belé. Et merci na bananjili tout barota la biso parce que émission ça mananjili babi ba fingi Tchangou. Tchangou la kisi qui manteke njili. Masina Ntele Maluku so pusani liboso kuna ti na mbakana ezaka Tchangou yango bana Tchangou basiliki balobi muto ya fingi bana Tchangou faut ba répondre ye Tchangou ebimisela biso ba wabele orango pe a son âme Tchangou ebimisela biso ba patron lokola ba les millionnaires congolais Romox, Yannick Akinia, Moninga ya Trezege Mouchi, mes condoléances. Tchangou ebimisela biso. Batuloro ba bienvenue Kamba. Batuloro la ba Trésor Poutou. Batuloro la ba Mathieu Boncher. Batuloro la ba Cédric Ewata. Donc Tchangou ra moko oyo. Yango lelo photo solo la parce que malela de Londres pe azala moi la Tchangou. Gilles Vassimba pe azalaka mwana Tchangou. Yuyu Kabwiku pas azalaka mwana Tchangou. Sam Koukou le nécessaire. Et na bosanité barek tout ya Tchangou bazana biso donc tozo solo na professeur Tournesol na yebite prof akoti makambo ndenge nini. Parce que prof to yebi mingi alobelaka Félix Oazé quoi mais professeur Tournesol ba na Tchangou ba pesi aloba tozana eba mama pe baza ba koloba tona ba ndeko bele ba koloba lelo boka bana Tchangou ndenge basiliki tande totondi nyoso tozo tonga bano muto ya fingi bana Tchangou balola pe na caméra totondi ebele na bato tout ba fingi bana Tchangou to professeur Tournesol Motena. D'abord, c'est un grand plaisir pour moi. Merci de m'avoir donné cette occasion vraiment propice pour informer vraiment à tous les téléspectateurs à scotcher, à brancher devant leur poste téléviseur par rapport à question par rapport à sujet autour développer quoi. Voilà, Tchangou ebimisa Yannick et Mawanik en Titero Magoté. Professeur Tournesol, boni d'abord santé à Kitira pays, boni Félix Oazé quoi. Maramezo ke boni. Merci d'abord, santé à qui sera pays et on level up. Donc Makambo qui est toujours abonné de forme. Donc binomo déjà boyebi, pas bateau déjà balaka amoureux à la bonne musique ou déjà balingara Monster Love Level Up ou balingara Félix Oazé quoi mukwa bongo. Donc mais c'est dictionnaire, mais c'est Level Up. Donc déjà tout le monde qui est PCR sur les marchés. C'est gay, est-ce que bien? Non, très bien. Toutes les plateformes de téléchargement, bateau déjà balandela, on a déjà un level up. Donc dans l'ensemble, donc il sera PIV toujours level. Voilà, merci beaucoup. Qu'il sera PIV toujours level. Mais on va parler d'abord, avant de compter la marambo, à Bana Tchangou, Stade des Martyrs Nabino, Otogi Borobeta. Ils ont datini, est-ce que ils ont solo tous les arabes internet n'engezala?
Non, c'est déjà confirmé, Stade des Martyrs. Déjà, patron Nanga Félix Oisé, quoi. A salaire déjà, ma solo n'est Zalaga, qu'on signe déjà un contrat le 12 août déjà. Qu'il plaît, qu'il neige, bateau déjà, le Kololoboko qui tira Pélivi, équipe à Mounene. Pour ce là déjà, ensemble, on a une coquette des filles, on a une belle créature, on a une fille, on a une beauté fatale. Le rôle à Lidiouaï, à Paris. On y a une délégation un peu partout pour voir au monde un spectacle haute en couleur pour mon monstre ça déjà Michael Jackson d'Afrique autres alaranayak zibarba pas de danse n'a n'engo du jamais vu quoi donc biso mingi et on a mamba plein te peut bembé mutakufa pe à salara plein ça de c'est un peu plein c'est un spectacle parce qu'on a biso même temps à deux personnes au beta kaka spectacle. Et ça la haute en couleur. En plus, on a Michael Jackson d'Afrique. On vivre une visitation musicale. Art se déplacer. Bon, on a 4 stades de martyrs. Et l'ongo n'a pas poulet naé qui sera pédivi. Et ça dit boum du tonnerre. On va casser la baraque. On va casser la baraque. Question moi outil et pas bandé kokaka. Est-ce que Josdi Nazara toujours na qui sera pédivi? Moi, je suis le professeur Tournesol, le big manager, le big pro. Toujours level up. So, nous avons déjà journaliste en odontologie, l'éthique journalistique. Je suis dans Koufité Koutana, je suis dans au salle interview. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est Mathieu Bonchi avec le professeur Tournesol. Mettons sur la seconde au Etalinjili. Parce que les lois, ils ont belé basili qui n'a pas staff faisait belé awa au bazana biso. Nous allons bientôt là. Professeur Tournesol. Bafingi Cindy Leker, Mwana Changu, Mwana Njili, Bino Botombo qui bobi foboloba. D'abord, au côté Marambango Neni, Biso Toyebi Ozana Ketira, Cindy Leker, mère chanteuse d'Afrique, Azara la quartier la terre pas Dabolo King, Nzambe, O Azomi Benga, Yaba Missé tout. Au côté Marambango Boni. D'abord, c'est un grand plaisir pour moi. Un petit matin, je réveille les matins, j'ai eu ma communication un peu partout, na Floride, na Miami, na Boston. Et puis là, c'est oncle en tout, la Sawa, Dollar Nzouzi, Soebo, on a Paris déjà, Bongo, et alors déjà, partout, au monde, Batati Fete, Solange Mengi, Bangonionsu, un grand petit matin, j'ai eu moi texto, mais non, Tolani, moi, je vais bien Mamouki. Mamouki, nani? Manike? Ce qui est Mamouki. Donc, Balandi, il paraît-il, a banalisé ma préférence locale qui est Tchangu. Pour le lot, on a 4 points cardinaux. Nous on a 4 districts. Nous on a Moamba, Lukunga, Funa, Tchangu. Comme ma préférence locale. Mais non, l'homme verbe facile, professeur Tournesol, comment Mamouké Moroboye a banalisé la beauté fatale à Tchangu, a banalisé la valeur absolue à Tchangu. Il faut répondre pour nous se arrêter à traiter. Il y a un monde qui connecté Pepanayo, yo pour bengai, tito expliquer dans nous, pesana nous, moi message pour tout corriger, moi mouké, tozong sepena. Na place pour adhérer. Adhérer. Il ne fallait pas à côté de ma sola secteur pour prévenir un petit rappel et ça ira bien. Mon konzambo galelo ou à sa place président de son excellence Félix Tshisekedi à Sarola bonka en Chili comme commune pilote dans le quartier 4 l'école Bosomi. Donc le lot changwa Nemo n'a réitéré l'histoire pour l'histoire se rappelle un peu. Au moni lelo biso to fier to na Njili Masina Kimbanse Kentele Maluku. Mais Njili comme commune pilote, to soit déjà gratuité à courant mai tant fait musée Kabila le père là qui to kanga ba rebelle na maboko paix à son âme talaga papa musée tag. Donc dans l'ensemble Njili moni ngo déjà et ali commune pilote ça la fierté pour to kota na livre d'or en boka to kanga ba rebelle na maboko en même temps aussi to sala ke lelo mboka oyo ba Rwanda ton ba kotaka ba sala nini ba lunga ba commune musuti grâce ya nini abana Tchangu lelo ye mwana ngo mamuke azo oser ana na beauté fatalité aza premium ana beauté fatalité aza premium te aza pe na niveau mo ya gaboche aza très élevé te aza mutu mo boye ana problème manquement lile atsaka so ba plan atsaka so ba plan. Donc, à oser, à banaliser là où au moni, lelo,
tous on a artistes belé toi ba mécène belé ba ça toujours na secteur à Tchango le loso ba ganga ba Willy Musheni balaka bana ba Tchango le loso ba kumisaka ba lo Eric Mandala balaka bana Tchango. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele monnaie namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non on a messé c'est quoi qui s'endako. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille m'a raté sur la tête. La seule qui soit timide on a quatre pas rouge on est là. Chef, banda la bandi comme moi si ça fait une année. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, biloko so ko mabino ndila o lokola kisi ndako. Papa, on yebite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kana. Solution ignorant, c'est la ça. Omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostril oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide makasi mais borax so aussi traitement nyos tout il y a hémorroïde nesikoyo ko banda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa soki ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mokolo ko sisa on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion on comprend ba question nationale question on consomme sika musute na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo ba nzete musute ya Congo nde maman na kosi T'es pas trop kosi. Wana na kununga. Eki Boris oyo, mobile nanga sa ila Boris oyo. Soko na Boris ote, mais mobile nanga toto lezo ya bukibi. Omoni ba kiso to présenter yo. Et salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pichu Tondele, yémi savant. Mbote na biso bandeko, ngai Docteur Pichu Tondele. Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, dans la faculté de pharmacie. Et puis, dans le master, dans le niveau de l'université Marien Ngouabi, puis dans le niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai
toxicologique et puis essai clinique et ça la différence na biso na ba tradi parce que esibir quand même moi étude et puis kisi eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na batradi thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a biso donc awa na laboratoire ya Misiri Docteur Pichu Tondele yede savoir. Mais na évité ndenge bana bandal bango bala ba complexé ba pesa bandal combo ya Paris or que ça bandalungwa biso madame la pluie à pleuvoir au monde associé partout cadastre ça peinard ça toujours superposé en plus aux en apprendre une inondation té aux appels apprendre ya ba moustique té biso te va toujours level up. Voilà, merci beaucoup mais kosi ma Sindi Leker attaque nani ndeko na ye ya quartier même district je ne sais pas. Au monde biso na changu tozala changu bomoko to pesa slogan wana tango ya osé et pas ya petite sœur na biso Sindi Leker on a commissaire na ba dimension même coup de koleka ba Céline Dion ba Maria Careb ba Whitney Houston na chena dimension très élevée pour ça level up na voix na ye lelo mutu mo boy mamuki wana oazana problème na nukutu ya santé alors on a problème ya manquement de lait. Alors on a promis à Yemoko ba femme congolaise Sony pour ba image on est partout dans le monde ba kamwe comment sorazan colonie nyango sorazan muta Haïti congolaise donc on ça valeur vraiment il y a ba femme congolaise là vraiment on permet pas pour c'est un fanfaron ah non perroquet on comprend donc on a kanda manique toi on a kanda na on a ebisa eboye tellement mon aza fanfaron pour nous finga azwana désir nanga de près na bato tantôt ba opportunité ba Hollande émission ba ebisaye mobali kaso abet la ratolo kaza saka mwana njilit mobali abet la ratolo azaka mwana njili mobali nani babi andonga pe a sonam o abotela mwana wana aza mwana njili na quartier neuf. Donc dans l'ensemble yesko temps on a banalisé là où ba pesa mwana pour tantôt aller na prom nanu ya robota. Tantôt grâce à Moubal Newana Babiandong a PC moi na ma banalisé sous secteur ango donc quelque part on a évité soit on a promis à Gaboche biaza ici pater biaza ma cafoniari biaza on a évité na décortiquer tantôt ça sorcière c'est ça pour to soit tension surtout consulter ba dictionnaire donc tu comprends que na ba bombe wana à continuer nango fitir et PC raison mais n'a continue la préférence locale ya changu. Alors ça l'intérêt pour du bon en plus alors ça sous le théâtre de chez nous on a ça raté pognon sur le théâtre traité soit on a posé ça la art dramatique mamoukier vous comprenez donc il faut au salaire théâtre na on a nous critiquer batu mususu pour respecter ba ça la art dramatique ba dora besobe ba ça yo so adhérer à tout le système donc ça la sorcière. Voilà, merci beaucoup. Na habité na koloba nini parce que bandeko belo ba otala émission oyo ba bien parce que Tchango et Bimisela so ba Eric Mandala ba patron ba Didier Lota le big manager o la Tsarabiso so na ke musika na otala pe a son envie na biso wa belo rango mais to tsala na PD Jordano wa belo hein yende to rana ye mo konza ba faire sans oublier vena biso Selem Voama bandeko baza mwa ebele namoni bana Tchango ebele ba koti makamba Sindi Leker ndenge nini manika ko manke Sindi Leker ti Sindi Leker aloba tangu siko bokoti bongo message no boloba na ndeko na bino aza Sindi Leker wa sala fierté ya Tchango o longola bana masina soni parce que na makamba mbongo to wana ba Eric Mandala ba Yannick Kinia millionnaire Mox bato ebele mais na makamba musique lelo so total Sindi Leker a longola Tchango soni message que ba manquer pas maniquer. Au moni message est important. Fanda déjà
na staff mobimba. Staff complet. Staff complet, Babila Mobutu, Berveli Gucci, to faina ba Divine Nyonzo, to fanda pena ba Sedik Wata. Na boss Sakuba, to décortiquer vraiment, to tali que Cindy Keba, charlatan, ou bien ratemplan, bien chenapan, à le bisayote. Yo salano toujours humble. Rolanda pena, ba fanfaron wanante, wanata perroquet. Donc c'est un perroquet mon mal placé. Donc Rolanda était pour sa fierté non d'abord il y a musique africaine, en particulier musique congolaise. Dans l'ensemble moni mutu mo boy on a problème. Tant non so moni mutu. L'icole coréen a liboko. Déjà sorcier. L'Icolanden. Donc l'Icolanden l'Icolanden so juko plan là c'est. Boy coréen a liboko. Donc les a qui sont sorciers. Pour faut mu pende là. Donc ceux qui ont des gens qui ont des signes sataniques. Il y a des gens qui ont des films de zombies. En tout cas, pour comprendre les bisous, vous comprenez? Donc, au monument Moukiango Seymani Kekeba. Changu est trop fâché na ndenge mongu to sakanate pour na décortiquer tu to kamba rebelle na maboko to kota na livre d'or mboka ya kota su changu te apisi mobali no abotso bana autapeka na changu donc babi ndonga pe asonam abotso mwana wana donc dans l'ensemble so oser susu o réitérer parole na yo ya ba blabla ponyo sur la théâtre te oser sous na combat Cindy le cœur wa sala la fierté non ya changu asa pe fierté musique congolaise to rejoyeux to zuyo to parole ma futambila posant on a problème non il y a beauté fatale to parole suma le sambulu to melisoma en kamba en plus sozongi sona en mutu o tigino ki perroquet wana ki chaku après o zonga pena non normal après to la so pena ke keba a musuku mbata karasalaka na mali wala sous un temple de sous cérémonie. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Il faut dire merci beaucoup à Grand Mopao Olelo, à Pessa Cindy Valère, Messia Gbada, les Grands Mopao. Mais on va parler rapidement. Néromo Balinga Loba, Yoro Baksani, Nipona Oetali, Cindy Leker, Yobo Zamoa la Chang, Bafingi Chang. Bon, apparemment, Minga Loba, faut m'aider. Professeur Tournesol déjà Loba Loba. Premièrement, petit nanga babia, ceux qui prince. Oh tu beta ba Vodacom na c'est best of the best. Quand on maman na azana muta bombe. OK. Petit prince babia oh tu les kana ba Vodacom. Quand maman na azana muta bombe. Moni changu ba finga ngote. Moni lelo so to bito buka pon oh mona rapport ya manjil oh. Lelo ba voyager bo sala bo kinaka ba kindu ba poto be États-Unis bo kinango te. Donc faut faire attention à Tchangou. Donc Tchangou basi marangote. Même hier moro Félix président Tshisekedi dit son excellence y bi que Tchangou nezana eza zone rouge. Donc ba biso le roi ba Maxime Munga, ba Berveli Gucci ba Bivla Mobutu do ba zapana ba Tchangou. Ba Cédric Ewata don Tchangou eza zone moza miné. Tolinga loba mingi te po boya oliaka maboke na Tchangou. Ma on a bino nyoso bosala ngo na Tchangou. Boya ba site touristique na Tchangou. Kabila avana na Tchangou. Parce que yo mamuke ce qui mamuke au fin à Tchangou. Donc minga lobeza te Mathieu Bosch professeur Tournesol de la lobby de l'Union. Mais petit nanga babia ce qui prince kanga mama na yo atika bombe. Kanga mama na yo atika bombe mamuke oyebi ngate me ngana yebio yango na lobby na yo. Mais tangu omona ga lobby la serre no Cindy yango bo siliki kaka. Mais Cindy le cœur parmi ba chanteuse ya monde. Photo tiers parmi les chanteuses en monde, le bas professeur Tournesol. Azal aura Céline Dion. Donc, n'habitez ce nom le baneni. Pour vraiment na bonne vira Cindy le cœur na yo kakaye. Na yo kakaye surtout quand elle chante Kofi. Na yo kakaye Cindy le cœur. Parce que grand chanteuse moro boye biso tozana na baninga ba changu. Yo mamuke moro boye au finga ce mona changu muta bombe. Yo mamuke muta bombe so muta bombe. Yango mona ba mise belé ba ko soutenir moi na yo te. Posa très impoli. Très impoli na biso na lo bata français moi mabe mal éduqué ce qui mal na habité ce na lo bané. Mobali na yo azamona quartier 9
moi na ozo bete la tolo petit wana prince o bem sa carrière na po ba mise belé ba soutenir été na bi goute so na rolo ba nini ya Mathieu Bosch donc kini bino bobo mona mamozolo ke na mamuke keba bana poto ba otala moi ba mbote na bige ba Gilles Vasimba ba Malela de Londres le champion ba Gicles Wabelo baza mo ebele bon mingi bana poto o bazi ba bige ba bana changu surtout na bige vena ngaza na Gicles Wabelo donc mingi on le bezate ba Sandra Befali bazana na poto ba bienvenue Befali bazana na poto mama Liliane wala nanga na poto ba Lidi Munga bazana na poto ba mami Munga bazana na poto ba otala nga donc wana presque wana tout ba tuna tangi ba ko mwana ba bana ba changu donc bino mo botala marambo nengozo kende donc mingi on le bezate donc o eza ba komba mo bo to koti moni lelo na mito se mbule beti na njili awa nga na otambola mais na bandal na ba masa ba benga ba luka ba panela ba njili bo bandal ma ezotonda so diza soki bandalungwa donc eza bandal te comprendre Mathieu Bosch eza bandalungwa kuna c'est Paris hein non eza parité mais ba mi benga ba Paris eza parité eza parité on dirait guerre ngo et no koma ya ba commune to ya ba district eza parité po comme na Paris faut ozwa avion na aéroport international ya Njili okita na Charles de Gaulle et puis okoma na Paris okoma na Roissy okoma na Paris nga sona na ko bandal na zo moto Victoire na ke bandal oh na zo moto Victoire na ko miti bandalungwa na koma na ke aéroport tempo bandalungwa pona koma ngo na futa 1500 ya moto na ko miti bandalungwa mamike mamuke mutabombe ke bana sindi mamuke ke bana sindi le kana biso mamuke ke bana sindi dora lutumba wala nanga mwa muke ke bana sindi pour ozwa fimbu olukanzela lekela jour aux occasions ba peso visa pona bika na elongi na ambassade ba boya elongi na ambassade ba boya partout que na ambassade Algérie ba boya donc yo koya su changu te yo mamuke to kanelo na changu ngayo Maxime Munga mwana changu mwana njili ngana kanelo na njili na kanelo oyaka subo ete merci beaucoup Maxime Munga merci à PDG Oniva Galerie Suprême à Rotel Abisso et Tobo Sanité immeuble Bafouidit Sony vient Abisso Selem Voama parmi bato pesa valeur na njili yé pas na kati et respect beaucoup d'assistance ya miliki de la presse boni basango ya Gilles Vasimba wala vie na yo na habité quoi poto sisa na yo na moi mère mo paza maman bafingi sindi le cœur maman Kimi poto sisa na yo message à souka la batu batali biso donc message à souka sakaka pour t'informer ba téléspectateurs nyonso ba Hollande biso po bana Paris bana London bana Allemagne bana Belgique bana Suisse bana États-Unis ba koti masolo yo baza vraiment trop fâché na masolo wana po par rapport mamuki wana osé pona bana changu yango moni to sepeli makasi ndenge ba PDG Oniva ba koti masolo yango ndenge pe boss Timba ba koti masolo wana PDG Oniva millionnaire ndenge pe moni Yannick Antitero Mawanika toujours ya za relève and up azala na biso ndenge koti masolo wana merci le staff tout au balana kina au balana Paris to bosani pété ndenge to entouré awa et pas ya ba mi o toujours ba fachaki pona masolo yango logo la Bila Mobutu, Beverly Gouti, Cédric Wata, Divine Nyonzo, la fille ya maman et papa. Pour y aller toujours la beauté fatale. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Il faut dire merci beaucoup à Beverly Gouti. Merci à vous Cédric Wata, Motema ya madame Kisombe depuis Paris, Bambote Belé. Merci à Boss Sakuba, Jordan Sakuba, Massalanga, la personne Bambote Belé. Et pourquoi pas à toutes les belles nanas, Divine Nyonzo, la métisse noire Bambote Belé. On est entouré par des belles filles. Et pourquoi pas, maman est Belé, mais mère moi Lilo Bara Moko. Maman a fini Cindy Leker. Voilà, mère Akimi. Moussouye, ba fini so Cindy Leker. Rolo Bara Nin. Est-ce que c'est pas la guitare ba fini Guy? Bon, nakolo bona sepela ite. Pour ce que tu né grandi dans Bachangango, man qui pas l'équipe sur le roté. Oui.
alekite nga na la no mpe na neige nasepela te azali mobali balati kaka mwa babiloko na tolo po asala mwasi maa mwasi te sindi aleki ye na niveau d'étude na nyonso ntango ezaka likolo ntango eleki ntango ye azofinga ye mwana ntango moko bodon eswi bino bamama ntango oui manike eleki biso te aleki biso te aleki bana ntango te kolata ebimi na ntango so moto abeti tolo griffe euti na ntango na njili oyo aza mwana njili negre nde ayebela mba babengi babandali soki paris te nayoka te nayoka nanga paris kuna te namona tour Eiffel kuna te aza niveau te aza niveau te niveau mpenza eza te niveau d'étude entraîneur na nani ya Sindi na mamuki ye ouais Sindi aleki. Merci beaucoup maman. Merci. Merci à Béra de Prince Tezamunda Bambote Belé, merci à Fils Nkelele le général Jordan Diakoussa Sabou Edith Anfumu. Merci à vous, merci à Sam Koukou le nécessaire. Bavé Angili Baza et Belé au premier épisode. Parce qu'il y a de mamans, il y a de très belles filles au Babengi Biso. Potolo Belara Manjili. Patricia Chungu, moi l'Angili à solo. Merci beaucoup à Nabama Satou Batia Rabiso. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathieu Bonché face aux amis de Njili pour parler de Cindy Lecker en tant que mère chanteuse. Oh alongola Sony, oh alongola Makambebele, na mama musique na kati Njili. Le millionnaire congolais Romox, d'abord il 3 fois Yannick Kinia, Moninga Joli Ilunga. Merci à PDG Oniva et merci à Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Casque Sereka Poison. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.